que le 20 décembre n'existe pas dans le monde spirituel par rapport aux élections. Quand un prophète vous dit, vous aurez pu mieux préparer les élections pour que ça se passe mieux. Quand un autre prophète vous dit, ne faites pas les choses par défi, prenez votre temps, sinon ça se passera mal, ça amènera le pays à reculer. On a tous dit la même chose, mais on a vu des choses dans différents angles. Il faut mieux reporter que de faire les choses. Quand un autre vous dit, je vois après que les prophètes n'ont pas, que les élections n'ont pas lieu le 20, il faut comprendre qu'est-ce que Dieu a voulu dire par là. Que le 20 décembre n'existe pas dans le monde spirituel par rapport aux élections. Dans le monde spirituel, cette date-là n'a pas eu de parallèle dans les cieux. C'est comme le tabernacle que Moïse a vu au ciel et qu'il a vu sur la terre. Qui sait, entre le temps où l'apôtre a donné le message prophétique, parmi les candidats, celui qui était choisi pour mourir s'est repenti, a cherché Dieu, a jeûné, a fait des aumônes, s'est mis à part pour Dieu. Qui le sait? Qui sait si cette personne y allait le voir en secret pour dire prie pour moi? Je ne suis pas forcément avec le pouvoir, mais prie pour moi. Qui sait? Ah, faux prophète, Joël est tatou, faux prophète, Joël est tatou, faux prophète, Joël est tatou, faux prophète, ah, baso bande balanda kayo, Joël est tatou, faux prophète, ah, ba yumande balanda kayo, Joël est tatou, faux prophète, ba ignorande balanda kayo, Joël est tatou, faux prophète, ah, ba perdinde balanda kayo, Joël est tatou, faux prophète, ah, ba fana kwiti balanda kayo, Joël est tatou, faux prophète, Joël est tatou, soki zalaki tangwa Moïse, mbele babambi yo mabanga, soki Kongo zalaki organisé, mbele yo kota taboloko, soki zalaki tangwa Moïse, mbele babambi yo mabanga, soki Kongo zalaki organisé, mbele yo kota taboloko. Faux prophète, Joël est tatou, faux prophète, ah Joël est tatou, faux prophète, Joël est tatou, faux prophète, ah baso bande balanda kayo, Joël est tatou, faux prophète, ah ba yumande balanda kayo, Joël est tatou, faux prophète, ba ignorande balanda kayo, Joël est tatou, faux prophète, ah ba perdinde balanda kayo, Joël est tatou, faux prophète, afana kuitinde balanda kayo, Joël est tatou, faux prophète. Joël est tatou, soki zalaki tangwa Moïse, mbele babambi yo mabanga, soki Kongo zalaki organisé, mbele yo kota taboloko, soki zalaki tangwa Moïse, mbele babambi yo mabanga, soki Kongo zalaki organisé, mbele yo kota taboloko. Bien-aimé dans le Seigneur, libota nanzambe, batu yesu akufela bande koya biso. Bien-aimé Nzambe ya pambola bino bisika no so bino bozwami au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, shalom. Quelle grâce, quelle joie, instant toi, ba policier en colo, bien-aimé, kokanga, ba faux serviteur de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, bota la mutoyo, bota la ya Jojo, bien-aimé dans le Seigneur, muto lo kuta, muto makiona, muyibi, bota la ligne, aza brisete, bien-aimé, moi, nanzambi, aza la raboete, bota la lolenge na ye, bota la lateli na ye, bota la mosne à Jézabel, moi, c'est la coopération, y'a tout ça la rakop, et aux amos n'a mais, aux mona, voilà, pour si na revêcher vie nangai, païen, Joël Tatou, païen, fils du diable, Bino ba Joël Tatou. Ah, ce qui me va permettre, Bino ba Joël Tatou, boko tanga mino na maboko, boko tanga na bambuma mino na maboko, to ko def sa bino makoto ko defisa, boko ba kuda pancréas, ba canon foie, païen, Joël Tatou païen, fils du diable, pour ma bolanda muto boye, soko za zo bataleur aux anan, soko za perdu tout à l'heure aux anan, soko za ignorant à l'heure aux anan, soko za fanakuiti tata ku fanatisme, ya muto boye. Yamuta lo kuta boye. Bien-aimé appelle ça qui fausse prophétie. Aïe, bien-aimé ko luka ba raison. Bien-aimé, ce n'est pas un fils de Dieu. Moi nansamba ko senga pardon. Mais botala bango ba orgueillé. Yango alobaki boko yeba bango na misala na bango ki bazali yangaite. Bien-aimé dans les Seigneurs. Donc tiela bino vidéo. Boyoka makambo alobi. Bien-aimé bazalaki soki misato, soki mbine, soki kombe baki na ba prophétie lokuta. Moko alobio candidat moko kokufa. Moko lobio candidat moko akokoma na chaise roulante. Moko lobio soki nini. O élection ko sale maté. Mais boyoka ye leloyo, boyoka ya Jojo ay kokosa makambu. O nana yebite soki moko na senga ki déjà Nzambe pardon. Mais o sengi Nzambe pardon wana. Est-ce que yebeki yimta kokufa? Nanga yebeki yimta na chaise roulante.
Non, bien aimé Makamba Lukuta. Makamba Lukuta, bien aimé. Ah, faux prophète, Joël est tatou, faux prophète. Eh, Joël est tatou, faux prophète. Joël est tatou, faux prophète. Ah, bazobande balandaka yo, Joël est tatou, faux prophète. Ah, ba yumande balandaka yo, Joël est tatou, faux prophète. Ba ignorande balandaka yo, oh, faux prophète. Ba fana kwitinde balandaka yo, Joël est tatou, faux prophète. Joël est tatou, ce qui zalaki tanga Moïse mbele babambi yo mabanga, ce qui kongwe zalaki organisé mbele yo kotia taboloko. Muto kukanga bile mboka na msoso ezaka organisé muto ena makambo lukuta na kombo ya chef de l'état aina lukuta o moko na bango kukufa moko na bango kozana chaise roulante bien aimé obité tamso bamso bazoki ba tension bien aimé muto il faut kukanga ye. Pourquoi bozo kanga yete? Pourquoi boza kukanga yete? Boyebi bien que eza bato lukuta bo coopérer ensemble comment? Bien aimé dans les seigneurs, le 20 décembre, dans le monde spirituel, bien aimé, mon a quitté. Il parle de quel monde? Monde de Dieu ou monde satanique? Alors donc, le 20, ils qui parallèle, bien aimé, Makambo Lobi, Tipoyo, un sorcier, Mutabi Marananzoto, bien aimé, un sorcier, ya Jojo. Bien aimé, il y a Jojo, le Kouta, ya Jojo, après tout Zonga, au nom de Jésus-Christ. Que le 20 décembre n'existe pas dans le monde spirituel par rapport aux élections. Quand un prophète vous dit, vous aurez pu mieux préparer les élections pour que ça se passe mieux. Quand un autre prophète vous dit, ne faites pas les choses par défi, prenez votre temps, sinon ça se passera mal, ça mènera le pays à reculer. On a tous dit la même chose, mais on a vu des choses dans différents angles. Il faut mieux reporter que de faire les choses. Quand un autre vous dit, je vois après que les prophètes n'ont pas, que les élections n'ont pas lieu le 20, il faut comprendre qu'est-ce que Dieu a voulu dire par là. Que le 20 décembre n'existe pas dans le monde spirituel par rapport aux élections. Dans le monde spirituel, cette date-là n'a pas eu de parallèle dans les cieux. C'est comme le tabernacle que Moïse a vu au ciel et qu'il a vu sur la terre. Qui sait, entre le temps où l'apôtre a donné le message prophétique, parmi les candidats, celui qui était choisi pour mourir s'est répandu, a cherché Dieu, a jeûné, a fait des aumônes, s'est mis à part pour Dieu. Qui le sait? Qui sait si cette personne qui allait le voir en secret pour dire prie pour moi, je ne suis pas forcément avec le pouvoir, mais prie pour moi. Qui sait? Et pesi passe, pesi mawa, bien aimé bato kanga. Ce qui mboka la monsieur sarka organisé, muto na ba ningani na ba faux prophétie, fallait que bakangama. Bien aimé na tango alo ya Moïse, toko tanga yango, muto na faux muto na professeur le kutaboy, il faut ba bomaye. Bien aimé bazako boma bango, toko tanga makomi bokomona. Bien aimé na monito bondela, yambo to passo la makomi au nom de Jésus-Christ, éternel Dieu des armées. Papa merci. Dengozo telemisa biso papa to lembate. À ta fatigue, à ta pongi, à ta nini, to lembate, to beta son de la trompette, pour bano ya yo papa, o bakangi na maboka bato yo papa, to bakabona na bango papa, yango zo tinda biso, pour na bano ya yo, bato yeso akufela, bayoka son de la trompette, bakabona na bato ya mabe, pena makambu ya mabe, pour te babik se milimu na bango papa, na tiki message na maboko na yo, yaka kote ya bano ya yo pe ko kwisa banguna na bango, que le Saint-Esprit parle pour l'édification de ton peuple. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Ah, bien aimé, Hosanna adresse à bien. Ah, pembe na pembe. Vérité de veri. Révélation de rêve à rêve. Uniquement pour na bateau yeso kofela. Bien monsieur so kofela yote. Yopo koma zoba ya Joël Tatou. Okoma fanakwiti. Ata oyoki na lukuta. Ata oyoki na kimoyibi. Merci ba okangama sonzo. Makambo nzambe za makambo te. Bien aimé ceux qui makambo nzambe zalaka ndenge bango basalaka. Nde Congo ngezala bien. Pour na chaque avenue, au moins 12 000 églises. Talab église na chaque avenue. Na Koyari, na nini, talab église. Alors nzambe bango asalaka to asalaka te. Uzumo tikisa makambo nzambe te. Bango tout rêve na bango ba poto. Ezala nani, ezala ba politicien, ezala ba nani, bango tu rêve na bango ba ya poto, ezala ba faux pasteur, ezala ba musicien, ezala mutu nyoso rêve ne aya poto. Mais comment kasi bino ba tubusa na Yesu kuna soki Yesu ngo yango wana, po ba prophète tala, ba pasteur tala, ba église tala. Alors ndenge ni bo rêve ka boye na mboko ba makambo ezate. Bozo monti kisa makambo nzambe te.
Bien-aimé, réveille-toi, toi qui dors encore. Laisse-moi te dire, aux en adresse bien. Bien, aux en simplement, c'est quoi? C'est le Père Céleste. Il a envoyé ton frère pour être fungolo bongo. Aux asso bébé spirituel, aux asso iumate. Au benga bateau, te papa molimo. Le papa molimo, il est molimo, c'est Dieu lui-même. Alléluia. Bien aimé, tike tenzamba, pambron de rozuli, ba kouya kolanande kunayo. Bien aimé, voilà. Et puis si passe, et puis si mawa, ba miyibi aboye, ba faux serviteur de Dieu aboye, bozo lande la bango nini, tous asso na tango a moïsité, tous na tango. Nous sommes au temps de la grâce. Yesu akufaki déjà pona yo. Atangisa ki makilane pona yo. Bien-aimé, le salut est individuel. Le salut est individuel. Ce que Dieu te demande, c'est la repentance. Que veut dire la repentance? Le retour vers Dieu. L'abandon du péché. Point barre. Ezatego landaraba yuma, landaraba toyo, baliako mbongo, bazo kosa yo. Makamanza mesa makambo mbongo te. Bananza me bakabananaka. Otika moninga na pasite. Bien-aimé, na kotanga verset moko, au mona ke na loi, baza ko boma, bato bazo spiana ba prophétie à l'okuta, baza ko boma bango. Bien aimé toujours la Bible na biso, bien aimé nazali na Deutéronome chapitre 18 verset 20 à 22. Je vais prendre mes lunettes. Alléluia. Bien aimé, je vais essuyer mes lunettes pour n'attendre malam. Amen, amen, amen. Alléluia. Il faut n'attendre malam, il faut ça la délivrer. Na boy bien mettant au coup, faut que papa tu nous ça guinir ba je vais tatu. Pourquoi comme là ba auto faut je va tanga bien on a tiré na bango bien aimé, j'ai mes lunettes. J'aime quand je me dis, quelle grâce, alléluia. Bien aimé, landa lecture malam. Tout en a Deutéronome, chapitre 18, verset 20 à 22. Et je vais lire au nom de Jésus-Christ. Yo! Bien aimé, landa. Mais le prophète qui aura l'audace, bien aimé, landa écriture, pour mon bateau, yo, Congo n'a pas ça corrompu. Yango bateau, bazo vivre nan. Yoka. Mais le prophète qui aura l'audace de dire en mon nom une parole que je ne lui aurai point commandé de dire ou qui parlera au nom d'autres dieux, ce prophète-là sera puni de mort. Ce prophète-là sera puni de mort. Nzamba lobi musakoli oyo, akoya ko sakole la bino, likambonga na lobi na été, ou soit ko sakola banzambe mususu, il faut akufa. Azala puni de mort. Toujours continue verset na biso. Peut-être diras-tu dans ton cœur, comment connaîtrons-nous la parole que l'Éternel aura point dite quand ce que dira le prophète n'aura pas lieu et n'arrivera pas? Ce sera une parole que l'Éternel n'aura point dite. C'est par audace que le prophète l'aura dite. N'aie pas peur de lui. N'aie pas peur de lui. Nzambalobi ko banga bangote, natindi bangote. Nzambalobi ndengeni bogo yebake, ezangati na lobi, abitango ko kokisamate. C'est que zangai te mutu na lobaki. Bien aimé voilà. Bato oza bato ko lapide. So ina tango Moïse, bato ko lapide tano photo o. Voilà. Bato ko lapide. So pe mboka na zaki bien organisé. Bien aimé oza bato ba kota boloko. Pambate bazo me bulu yeke na mitu ya peuple. Bazo na lukuta na mitu tout ya peuple. Est-ce que le gouvernement n'a biso babité que ba faux serviteur baza nzambete? Est-ce que ba yangote côté la badenile ici et puis apostila qui peut? Oh Seigneur Jésus-Christ, tala bango bangalasi, ceux qui bangolosi, ceux qui bangalotu, ceux qui banani, tous ces gens là de faux serviteurs de Dieu na ba chante na bango ba José Ndita ba Mike Kalamba ba do mboka na biso ça pourri. Et ça pourri na ba faux politiciens, pourri na ba faux serviteurs de Dieu, pourri na ba faux musiciens, bango tu ba melaka makila, bango tu bazana pona ko détruire peuple. Oh nzambe na bomoyi, nzambe na bomoyi, loboko ne simba ba oyo ya yo, et tia bango à part au nom de Jésus-Christ. D'accord, tant verset msusu, na ça na Nombre chapitre 23 verset 19 et je vais lire au nom de Jésus-Christ. Dieu n'est point un homme pour mentir. Alléluia. Ni fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? Voilà. Ça m'a monté pas comme ça. Asa moi na monté pour senga pardon. Oh ya lobby, bien aimé ko kokise yangote. Voilà, bien aimé Zali Batuna Nzambete, Bukabona na Batoyo, Bukabona Bajulita Toyo, Bazaye Bele, bien aimé, le Congo na biso kolobate, Nangola kolobate Nangola bien aimé na Londres, Badadi,
bapaya na Belgique awa bato ko beta bigogo na zolo penda ba beta ba nche na Paris ko lobate batondi na ba Hollande partout onde kuna ngai rêve toto qui dort encore kabwana na batuyu nzamba bi séparez-vous dit le Seigneur, ne touchez pas ce qui est impur et je vous accueillerai. Bien-aimé nzamba zo sengande bu muina yo nzamba lingo zande na communication na ye bien-aimé intermédiaire azalate ye moko intermédiaire, il est le Père, il est le Fils, il est le Saint-Esprit. Bazoko sayo. Yesu c'est le ngola biso na boumbu bien-aimé. Rêve toi qui dort encore. Yoka nonte maya Jojo dit. Yoka ya Jojo. Nani Mokonzi. Nani Mokonzi. Acclamons pour le roi de rois. Le Seigneur de Seigneur. Jésus-Christ de Nazareth. Le Dieu fait en nous. Quelle grâce. Chapitre 1, verset 27. Zambé abo homosexualité. Ya Jojo Montoa sima takuzi pota Montoa sima takuzi muangani Montoa sima takuzi muidi Montoa sima sila velele chantre musique à Mokili Koukolo Bate. Ya Jojo Montoa sima Tila Belele Montoa sima Takuzi Pota Montoa sima Takuzi Muangani Montoa sima Tila Belele Montoa sima Nzambe Prokozo Tika Ye Boye Montoa sima Mamburu Mande Montoa sima takuzi muangani Montoa sima basere bakoma balezi biele Nzambe basere bakoma kobima na bamba mokili tokomi na suka makambo oyo tozomona eleki korona na somo mabe eleki ebele mokili tokomi kobanga Yesu bikisa bana na yo fitie Yesu bikisa banana yo pardon papa ya Jojo Montoa sima takuzi fuidi Montoa sima takuzi muangani Montoa sima takuzi pota Montoa sima tila belele Montoa sima
Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous visite. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Quelle grâce.